est-ce que M. Alexis Tambwe Mwamba a dans le droit, il y a qu'à refuser présentation invitation, on ne baza bato baza ko kamba oyo basengeli, ba orienter peuple. Biso to tiaki bango, to votaki bango, pour na ba confliter. Biso votaki bango pour que lobby makambo to monaka ngo na république oti koleka wana na mwana mboka oti koleka. Lelo mwambo ngwana ekota. Mais tout ça comme l'impression comme si bato ba comme likolo ya pouvoir baza ko se régler ba compte. Allô? Kaya wa santé eza misuma? Ah! Eh, katelinga lingala pour la santé mwana. Mon fils, pour ma santé, Misuma? ah, katelinga lingala. Bandeko, Misuma ezali kokatela motu lingala te. Oh! Ezali mitwe de santé. Oyo epesameli na bato nyonso. Employé to non employé, motu nyonso oyo akokaka kocontribue na mbongo mokie. Na fin du mois, po ete mokolo akobela, Misuma ezwa soin na ye ya malamu na bahopitau nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki kotraite yango awa na Congo te, Misuma akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie to Inde. Kala mingi te na bamboka mosusu. Soki moto oyo Misuma ezwaki charge na ye mpo na basoin, Nzambe akamati molimo na ye, Misuma akosokipe na mabe Gomia. Ate bandeko bazali libanda bakoki koadere bandeko na bango ya Congo po ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali kokoka. Na Misuma, ta santé c'est ta vie. Balandia Congo France, oui madame na kati ya tranche notre soit ko etali masola politique mboka Congo lelo vraiment tozali na kati masola politique mboka Congo de to solo kaka lelo na ko mbino mwana mboka pe tolembi pe hein ko so raer monyo so ba konzi lokuta pe monoko leki lokuta deux appels nous toka pe souci à peuple le toko yamba mwana mboka Freddy Lomandé wazali parmi banalistes à ça banalise na ye par rapport ya ndenge politique ya mboka Congo ekotambola ndenge pe enjeu politique ezako kende na mboka na biso makambo toko sola lelo na ye ba question d'actualité eza moi ebele en tout cas la repesa merci beaucoup na équipe technique na monionésime na sima caméra merci à Christian Torekenzo pourquoi pas mon patron Didi Pumba merci à Rodrigue Mosabo et à Rose Mosabo galerie Tukin kuna na kota métro na Isère hein, na Bruxelles merci vraiment na ba abonné à Congo France pe ba o ba partageaka ma émission na biso Masola politique mboka Congo pe na ba songi international pourquoi pas national. Bonjour moi mboka Fred Lomandé. Bonjour madame. Bonne santé. Non ngolonza meki mezali. En tout cas l'auto solano par rapport à la question d'actualité ndengeze belé toko tanon na makambo etali na mwana mboka Alexis Tambwe Mwamba otoyebi aza président ya Sénat tomoni depuis pesa ki invitation liboso akeite invitation mi balé ba ko pesa et mwana mboka Tambwe Mwamba biete na place où ya azali akoki ko kende ko se présenter tout le temps na justice ya mboka Congo te mais tomoni ete balobi ete za na licencié lobi ni leto au-dessus de la loi po na yo yamba ki ngo ndenge ntango yoki makambo wana eza esengo makasi koluka ko changer na question de l'heure avec ndeko nangai ndeto kutani na émission oyo boye makambo eza moi un peu compliqué moke parce que biso tozali ba eoyo bazo kamba mais tant bazo kamba toyebi ke bakamba mboka na mibeko bakamba mboka na ba principe na mi loi oyo ezali ya mboka mais lelo tozo mona spectacle moko ezozala un peu désolant parce que l'on n'arrive plus ya koloba toza wapi na mboka oyo parce que tomoni toloba institution judiciaire et pas tomona institution législative et pas mais finalement tozo comprendre te. Est-ce que, première invitation, deuxième invitation, le procureur Oyazako saisir l'invitation, est-ce que Azotanga Mibeko ya Mboka, est-ce que M. Alexis Tambwe Mwamba a dans le droit, il y a qu'à refuser présentation invitation, on ne baza bato baza ko kamba oyo basengeli, ba orienter peuple.
et nous devons vivre le spectacle parce que toyebi keno ba sénateur comme les députés bazana ba immunité parlementaire na bango. Est-ce que ezali permis au cours d'un mandat d'un sénateur ou d'un parlementaire tout court à la poursuivi par le parquet? Mais à ce parlementaire, mais tout le monde y Sénat va rejeter en gros. Mais le procureur a insisté toujours kaka. Baba le but de traiter qui ont déjà l'amiable entre la sénatrice Bijou Goya. Yango wana biso toza koloba boye. Toza na posa ya kozala na ba spectacle parce qu'on ne dirige pas le pays avec le spectacle. Toi on a besoin de diriger moka avec franchise et droiture. Nous le savons bien que ils ont un mécanisme où ils allaient organiser dans la chambre il y a Sénat et surtout quelle affaire est le cas qui devant l'hémicycle et surtout ils ont une plénière. Ils ont un mécanisme de résolution en conflit où ils ont se passer dans la plénière dans la chambre il y a haute il y a Sénat comme dans la chambre basse il y a parlement. Mais ce qui les lots justice a saisi dans le dossier. Pourquoi agir avec la précipitation? Parce que affaire et pour la ganangote. La dame a si à qui déposer plainte. Les immunités, c'est pour 5 ans, c'est juste 5 ans. Est-ce que dans 5 ans, le monsieur va fuir le pays? Non. Le dossier peut rester en veilleuse une fois lorsque le monsieur va l'ongolier n'a perchoir les jours à venir. Poursuite n'a pas continuer. Mais spectacle ni bazolinga batali sabiso pendant que toi on a besoin de il y a bonne gouvernance. Moi mboka Freddy Lomande ngalina kende na motuna olobi makambo ya perchoir tozonga na makambo ya destitution mona mboka Jean-Marc Kabund oyo toyebi aza président AI UDPS tomoni ete moi mboka Jean-Jacques Mamba bakangaki aza député ya Lamuka aza pe na parti politique na MLC. Mais tomoni kokanga mwana mboka Jean-Jacques Mamba Jean-Pierre Bemba Gombo aza président président ya MLC à lobby le côté. Tout le monde secrétaire général maman Eve Bazaï Bakaranda Lobaki. Tout le monde peut babimisi bachaki résidence surveillée mais justice cour constitutionnelle basalinini balobi ba rejeter ba accusation so ba fondie. Mais bande on a biso côté de presse balobi té batike kaka juste à continuer ba plénière à continuer qu'au siège après tant où lokola plénière et aussi là-bas aussi ça ba commission la bango le 15 juin oyo donc va poursuivre. Est-ce que usage de fonds va quoi acquisé mais tout le monde na commission a suivi ça qui moi mboka koko nyangi alobi était honorable mpiana a signé qui na motema na ende a signé qui bi ezate ke ba consulter usage de fonds non parce que justice a Congo comme ya ba spectacle. Tant une justice que le capé la nana nous comme na coronavirus et la nana nous petit peuple au bazana na kata ba prison bakanga bango innocemment tout la kaka ba théâtre kaka ba théâtre kaka ya ba konzi tandis que petit peuple peut pas kosenga pe justice peut être de droit côté la bango. Merci beaucoup na mutuna wana na oki ko répondre ngo normalement na deux volets. Premier volet ezali na lobaki pour un spectacle. Spectacle les alignes parce qu'il faut tout n'agapé intérieur n'abiso voix et sagesse et c'est les vacapés lorsque la résolution il y a un conflit où il faut s'établir entre les gens parce que dans les relations humaines les conflits ne manquent jamais les litiges ne peuvent jamais manquer mais simplement mécanisme et résolution nango. Il est évident que le motionnaire Jean-Jacques Mamba côté Saki motionnaire il est aussi vrai qu'avec la précipitation, on est allé l'accuser d'un faux usage des faux. C'est quoi d'abord faux usage des faux? Parce que le peuple a s'attendre à un sur tout. Souci à peuple les ali nini. Les ali moi li panaye, moi nini naye à mona. Mais ceux qui te zongi na bateau bazana niveau ya koye kola, il faut qu'on détermine d'abord faux usage des faux parce que usage des faux est nini. Et ça la yanzo to amutute usage des faux ezali na document. Usage de faux ezali na document, c'est-à-dire lorsqu'il a posé document, usage de faux ezali na nzoto na ngate, usage de faux ezali na document. Lorsque usage de faux ezali na document, mais c'est au juge tout court comme la justice, ne muto akende ko déterminer faux usage de faux. Ceux qui ne ko mambalelo azali poursuivi pour na faux et usage de faux.
balobaki pour que bakanga député toyebi mibe ko na bango kuna balobi non il faut ba lever immunité na ye baki ko kanga ye sans ko lever pe ba immunité parlementaire na ye pona nini est-ce que est nécessita qui balobi pona ceux qui pona okanga député il faut ezala naka o ezali ya flagrance est-ce que flagrance yango ezalaki kasi bango ne baye bandenge nini ya côté ya biso ba otozo zela parce que biso to tiaki bango to votaki bango pona ba confliter biso votaki bango pour que lobby makambo to monaka yango na république oti koleka wana na mwana mboko oti koleka lelo mwambongo na ekota mais to ça comme l'impression comme si batu ba komi likolo ya pouvoir baza ko se régler ba compte alors tant bango baza ko se régler ba compte biso population to ko se retrouver na nini il y a un spectacle désolant, on a désolant. Et encore plus, que la justice aussi ne soit pas à la solde ou à la botte. Que la justice ne soit pas à la solde ou à la botte d'une personne. Et à la justice dans toute son indépendance. Nous avons souhaité justice et dans toute son indépendance. Mais voilà sagesse paix et bah qu'on règle quand même bah makam. Mboke komi lokola ndenge tozai kozela ndeko toko sala publicité abatute ndenge tozaki na wenge BCBG na wenge maison mère o ya lobaki nini kuna o ya lobaki na tonya pe ko bakisa mais finalement toza wapi or bango ne bakonzi ba e banne nini ko gérer biso ndenge sengeli mokona ni nyoso wana ezala yé Tambwe Mwamba ezala yé Jean-Jacques Mamba ceux qui bazan ba dossier na justice mais il y a des dossiers qui restent en veilleuse il y a des dossiers qui restent en veilleuse quoi de plus normal n'est pas les rappeler 5 ans après. Pourquoi aller tenir mot de kiss pour que ezalaka pour nini? Ce qui immunité ezali un dossier judiciaire ezali dossier oyo bakina nango mi na lombango te parce qu'il faut que là ba tourner nyonso ba contour nyonso dossier pour que justice azala libre dans son indépendance pour que à rendre arrêt oyo kozala opposable à tous souci na biso yango wana pour que équitabilité dans la justice est à l'établi. Souci nabiso yangwana. Exacte que non, lelo, côté boy. Oh, côté boy. Tambwe Mwamba. D'ici 5 ans, il ne sera plus revêtu dans l'immunité parlementaire. Jean-Jacques Mamba aussi. Alors, pourquoi ne pas garder le dossier en veille? Songi, Tomoni était mon amboko Augustin Kabouya waza secrétaire général à AIDPS à Kosenga mon amboka Jean-Marc Kabound à saisir justice à le bien était par rapport ya makambo et comme il faut y azonga kaka na ngwende wana ya vice-président Assemblée nationale mo aussi kapé ba kei ba lobi était bango soki ezana député à UDPS oyo alingi aucun député à UDPS a ko vendre sous na place à vice-président à l'Assemblée nationale. Est-ce que moi, Augustin Kabouya, le système papa le fait qu'il y a chaise vide. Nos politiciens doivent avoir une perception dans leur façon de côté la makambo. Parce que Balobaka, autre époque, autre mers. Cette époque-là, il y a politique à chaise vide est tellement révolue. Parce qu'on ne sait pas être un parti au pouvoir et en même temps être dans l'opposition. Comment est-ce que vous allez sécher un poste qui vous est attribué des droits? C'est un poste qui leur est attribué des droits. Bon, ça va profiter à qui? Politique à chaise vide. Moi, je me dis ceci. Congolais dans l'ensemble, Azam Moutoyo, Azelaki Mingi na pouvoir Oyo. Congolais, Azaki na attente et belé na pouvoir Oyo. Ce n'est pas attente na biso Oyo tozo zela et pas na bango ndeba ya ko manifester en bongo. C'est ce que nous avons moi dose et sagesse ezala. Ko saisir justice ezamalamu. Est-ce que ceux qui a saisir justice oko vanda na ndako na bato balingi yote? Parce que il est évident que ndeko Jean-Marc Kabound na bureau et assemblée balingi les sociétés. Bon akozonga na quel mécanisme? Toza peboye, toza kolanda ba actualité na ba télévision un consort to kolanda que il y a eu au moins 36 députés au bazar qui réussi na chef de l'État, au y a eu des pèses, tant bazar réussi na chef de l'État, parmi les 36, 30 ba déclaré que non, Ndeko Kabound akende. Il n'y a que 6 mutu ba soutenir qui. Yo moko d'abord na kati ya famille na yo osa rejeté par 30 personnes. Quoi, voyez sagesse ko ki kozonga te.
soki pe mosika songi mokena bakisa tomoni mwana mboka Augustin Kabuya après plénière lobi nango ayeko koyebisa wana eza kokosa combattant to kokosa peuple alobi ete mokonza mboka azalaki saisi te na destitution ya mwana mboka Jean-Marc Kabund. Est-ce que c'est vrai vraiment kotambola yoza secrétaire à parti politique mais olingi ko engager chef de l'État? Est-ce que c'est normal? Bandeko na biso bayeba kosala oyo ezali distinction. Il y a un mandat où il y a un chef de l'État, un mandat d'un parti politique. Nous savons tous que nous, Mokonzi Mboka, Etienne Tshisekedi, Félix Tshisekedi, a outil na IDPS. Mais lelo, à ça longwe na carcan wana, il y a un parti politique a commis un patrimoine national. Et c'est lui qui est l'arbitre. Il y a une institution nyoso. Kokena kotambula na komba mokonzi mboka na lolengi lina eza malamu te parce que bisika balongoli ndeko Kabund ezali parmi les institutions autozango na mboka. C'est parmi les institutions, il y a un mécanisme où ils ont prévu pour transmettre les rapports à l'arbitre qui est le garant de bon fonctionnement de l'institution na mboka. Comment il y a koloba ke mokonzi mboka aza surpris même ceux qui décision ont pris en amont mais en aval, il finira toujours par être informé. Si au début, on ne l'a pas informé dans le mécanisme sur Kolongolande Kokabun na Parlement. Mais, Nasuka, lorsque Bako Silisa, le processus n'a pas tenir toujours informé, Mokozamboka, par Bavoignos, ce mécanisme, mais il faut qu'on y ait mobiliser combattants, na information où ils allaient la constructive. Cause à la débat où ils allaient positif, cause à la perspicacité dans la pensée pour permettre à éclairer la lanterne et la population. Parce que tous les gens que nous devons finir par les coups. Souci est que non, la voix de l'intelligence prime que la voix il y a finir par les coups. Par rapport à ma chaise vide, car on est au Kolobela, tout le monde était côté pour battre, pas confondre. Qui tu es bonga ou ya vice-président Isakara ya IDPS eza ebonga ya cash. Il y a une coalition entre INC et UDPS. Tomoni Gabé maître Gabel Ulendo aza porte-parole à INC. Alobi était ceux qui IDPS kobo ya ebonga wana bango UNC bakoki kozwango. Mais bandeko na biso mususu IDPS bakei babi na ngate mama Margot ceux qui INC zongo c'est que bandimi ko continuer ko vanda na diable o toyebi FCC. Est-ce que FCC coalition go FCC cash et ko kabwana kaka na institution na bonga kuna na au sommet chef de l'état FCC cash eza soudé mais na institution comité qui tolingi divorce FCC cash est-ce que c'est normal vraiment? Mama Margotika non on a c'est kamuke na motuna na wana parce que na ningo lobi que non FCC cash comme il la alliance morobo il y a diable ceux qui n'en Congolais doit comprendre que la politique est dynamique. Il y a des alliances contre nature qui existent. Vous ne pouvez pas être dans un même parti politique, mais pour un objectif, beaucoup qui ont frité des armes en commun pour que vous aboutir à l'objectif au boza cause la binonyoso. Tous, il n'y a personne, dans l'entendement ya Congolais, au Yoazelaki, Ndeko Félix, à s'allier na ndeko FCC tant na zolo ba FCC eza mokonzi mususu wana mutu moko te asatanda kinango mais ils ont trouvé eux-mêmes intérêt ya kosala coalition pour que ba kende na un programme commun pour que ba diriger mboka mais pour nous et kozala lelo étonnant pour voir comment est-ce qu'ils commencent à se jeter des pierres ça et là or ezaki qui attendent na bisoté est-ce que pour que lelo mariage wana ba divorcer est-ce qu'il faut ezala na public? Non, c'est question de revoir leur alliance, voir les accords, quels sont les éléments qui fâchent, oyo ikoki kozala et ba trouver un compromis au lieu de spectacle désolant devant les gens. Nako kende lisusu na mutuna otuninga yi concernant poste wana oyo lobi ke non bandeko ya INC ba lobi ke soki bandeko ya IDPS ba sécher biso to ki kozwango. Bon, accord na bango oyo ba se réunissaki pour que baya ko sangana.
afin que ba attribuer bango poste en interne mais un mécanisme interne na bango comme cash o ba yebi que poste wana eza ko appartenir et pas yanani mais tokoki quand même ko kende bongo te pourquoi biso congolais to za kaka ata tokomi na voix moko boye normal tokoluka toujours toluka résolution moko politique pour que et ya ko vandisa mécanisme nyonso ezaki ya malamu mécanisme nyonso ya malamu et puis oyo to za nango ya malamu nyonso ebeba. Pourquoi ne devons-nous pas accepter pour que tout le monde ait des conséquences comme ça, tirer à l'avenir? Souci, parce que c'est une première dans notre République et le Kwaboye et les cas. Évoluons d'abord dans la voie et prochainement, tout à l'heure, nous corriger parce que nous sommes des hommes sages. Congo est en abattu à Boani à Ebélé. Oyo toza ko lakisa lelo bato baza ko lakisa eza malamu te biso vraiment na ba passion to na ngwezo pesa pasi mingi na mutema ba revoir ba calcul na bango par rapport peut de soko mino makambo ko Assemblée nationale to moni mo la mboka madame Eve Bazaiba o akosenga ete ba voter loi ete bango mo ba ndako ko Assemblée nationale ba ndako ko nommer ba zuzi. Est-ce que monsieur Freddy osa vraiment d'accord na motion wana? Vraiment, nous sommes d'abord dans une jeune démocratie. Il ne faudrait pas, à chaque moment, kobalola. Tous les mécanismes possibles sont là. Tous les mécanismes possibles sont là. Et Sengeli, animateur, à la hauteur, il y a des attentes, donc il y a des tâches, oyo, baza ko confier bango. Et ça, c'est que nous, mibeko namboko ndezozanga. Mibeko namboko ezozanga te. Est-ce que ceux qui vont poursuivre l'élo, un député, un parlementaire va poursuivre un mandat? Mais c'est question seulement à respecter le mécanisme et tout autour. Côté d'abord, règlement intérieur et Assemblée nationale et Zolobanine. Règlement intérieur et Sénat et Zolobanine. Au confronter en la loi et en la constitution, ce qui est normal, va continuer dans le pourquoi kolinga konomé bazuzi mususu babanda kozala sous la botte et Assemblée nationale bazala na ya mibeko et Assemblée nationale na raison nini est-ce que reproche nini basali parce qu'il faudrait quand même tout mon incident moko et salemi pour qu'il y a sollicité loko wana est-ce que mibeko et salemi ka pona aux députés ou bien pona aux sénat vraiment bango bakotale la population te kaka bango comme la moi sous Kamoké, mon boka Freddy, tout le monde a procès à Vital Kamere. Déjà le 1er juin, dans 2 jours, au Toba qui était au Kota, nous comme on a payé. Moi, pour ça, on a dit qu'on a payé, tout occupé qu'on a laté, pour tout le monde zuzio et atika kibiso. Tout occupé médecin, ou abanda qui médecin législatif, ou abanda qui colande la dossier, on a pas autre kotika biso, tout comprendre, tout qui zuzia kei. Mais moi un peu moins droit et pas peuple congolais mikolo comme ko la politique hein il y a classité mais ko kapé ya ko lukabe ko ça ba recherche ba lobby était tout ko ba accusation de kebele ba témoin ba capital Kamere moto à sali makambo wana ba rumeur hein pour rumeur pesa actualité mais tout comme on a zuzi akei est-ce que procès Kamere le 3 juin to ko landango lisusu to procès wana ekozela lisusu zuzi yo akozwa mikanda abandela suko tanga ba PV abandela lisusu makambo ebele okupona yo yambi yango ndenge nini par rapport à procès yo landaka ngo le 25 mai quels sont un peu de moi remarque mon koki ko ça na kata procès le 25 mai après poto zuzi akotika biso après 2 jours. Madame, c'est ici l'occasion ya koloba kenon un bel exemple pour nous servir. Naba o nyoso bazanasi. Ndenge mokonzi ya mboka atali d'abord. Ongambu na atali non directeur de cabinet nanga na moni azamala mute. Ndenge justice et sengi na ye allez. Akenda qui nous répondre na ba acte devant justice. To koma ki na étape wana et sengo wapi. Et sengo wapi surtout bati yango eza médiatisé. Et tout le monde scotché na moi, étant donné mouké a vendu à moi 14 pouces, moi 12 pouces, naïe, alanda, cheminement logique. Il y a procès on a n'engeza koleka. Toyoki, tomoni n'engezoleka. Mais pas si o wapi, mutu ya boanya na mayele, zuzi wana aeko kende, nambala kaka aboye. Non seulement Zaïki père de famille, non seulement il appartenait à un groupe de gens, mais simplement à Komaki déjà un patrimoine, il y a nation. Parce que vous ne pouvez pas être un juge à ce niveau.
na attitude na tempérament oyo azalaki nango na kati ya justice na kati ya procès wana ne regrette ozozala nango ezopesa pasi mingi epesa pasi mingi. Or procès Kamere eza un procès oyo ekoki ko servir exemple na ba mandataire nyonso ya mboka parce que kanyaka na mboka oyo eleki yango mboka ezokende na ko kende malamu te. Tata mokonzi ya mboka koma azwi mibeko ya kolobaki abanda kolandela na ndenge babandi d'abord na justice sala musala nango et pas directeur cabinet biso to sepelaki makasi na nde souci ezali ti lelo boye procès wana ekende. Mais aussi mécanisme pe boye il y a droit et prévoir makambo nyonso to wana juge ya koki kozala aza na bomoi mais parti o ezali parti ya défense ba oki ko réquiser ye pour une raison ou une autre ba koki ko changer juge. C'est donc un des mécanismes. Il y a l'autre mécanisme. Azawana, akoki kozala pousser par exemple une délicatesse, une maladie bêtier et que Nathan yaza malade, dossier koki kozela été, ba ko choisir mutu mususu comme le lonne liwa et juillet. Mais procès et ko continuer nango kaka parce que mécanisme a droit et prévoir nyonso wana. Pourquoi? Parce que comme il y a Koufi, il sera toujours remplacé. Ba ko remplacer pour que procès ait continué. Et procès à les trois. Nakovanda pembeni mingi ya bazuzi parce que ngana za mutu na tambola ka pembeni ya bato basala ka mibeko. Na yebi que les trois et kozala nango juste une présentation fictive en ce sens où ba choisir nano juge oya koki ko remplacer juge azala ki wana ti. Parti wana bakoya avec ba raison ezali ya bango bakoya ko solliciter remise pour que ba reporter date na mukolo o bakopesa juge wana ayeba ko accéder na dossier yango minutieusement parce qu'il doit devoir étudier dossier yango. Soit ce qui bako récomposer encore chambre wana ou soit bako ajouter juge afin que dossier ekende to mona nanu pour la première fois na mboka oyo sanction oyo ezala sévère pourvu que mbongo ya mboka ezonga na mboka to mona esala misala na ndenge longomani que autres mona lelo soki mutu aliki ka ministre 3 jours après yewana atiki nzela ya makolonga na zanango même soki mbongo alete ko pesa ye atambola ye moko akomi na ba bureau ipai ba mituka ya kilikili tozana posa biloko wana et si la te mais diminuer quand même attaque à moi pour que Congolais azwa ta moins dignité na ye souci auto eza ko animer biso population yango wana na esika ya liwa ya juge mokonzi ya mboka yo eko établir état de droit. État de droit, c'est-à-dire la justice doit être au-dessus de tout, donc au-dessus de tous. Alors même la biso ba enquête ya malamu potoyeba non seulement qu'il y a Koufi soki na nini wana tozoyoka parce que ce n'est plus un secret pour quiconque ezolo bama balabala tout ça soki eza solo biso toyebite mais nani yango aza auteur ya liwa ya tata wana ayebana et au décourager ye soki ezali na lisanga ya batu ba sala ki pour que tata ya batu wana akenda mutu ya mayele lolenge wana sanction ya mutu wana o ya occasionné liwana ezala sévère pourvu que eteya ba oyo bakoya sima parce que na nature bongo eza koluka ko décourager décision oyo zanango ligne politique oyo zui eza manière koluka ko décourager ko démotiver d'autres. Or biso to on a besoin ba résultat on a pour que Congo et bonga vraiment to comme na biso ko ma pepene ya rosilisa to ko kota likambo ko sa pasi ba ikash ba lobiete bakata lien wa UNC de pes. Maintenant que moi en boka faire caméra ko singa depuis prison centrale makala lobiete azana sima ya bayi bande kwa de pes a ko singa coalition cachée à la serran mais to ko tala ngambo baati lukwebo onga ko benga ka e ba reloko akoluka te na mokini bande kwa IDPS bako cha bako sepa balobite to kabwana INC po ete mama Margot l'auto ça coalition na biso na AFDC pour moi mboka baati ko bopé azali pe majoritaire na assemblée président ko tsara informateur a kota kaka to président a dissoudre l'Assemblée nationale mais nelen kulu o azali pe ministre ya travail o azali moko ya AFDC allié ba allié à AFDC
y a seni lelo moko lelo ake ko saisir justice to ko ebate est-ce que FDC zakaya moi mboka baati le ko eboto zaka nene nkulu to FDC ali zaka ya nene nkulu to ya baati to ko to basangisa ka maele bango mibale esika nanga pe na ko ekosanga pe mo moto pasi yango na ina tuna moi mboka papa Freddy si qu'est-ce qui est vraiment oyo peuple qui ko retenir na makambo to komona moi mboka baati le ko balingi lelo azo ko senga na ba membre na bazala si ma chef d'état va soutenir chef de l'état. Est-ce que tu vois pas que non il y a entre cache pe moi hypocrisie ça pe moi midi. Tout à fait, je pense que intervention nanga ita on a bandaki na lobaki que dans la politique il y a des alliances. C'est qu'on appelle des alliances contre nature. Donc, quelqu'un peut être de gauche et l'autre de droite pour un objectif donné. Bah, ok, qu'on s'allie les pour que bah qu'il ne quoi atteindre objectif na bango. Donc, ok, qu'on l'obate que non remis ménage na parcours. Et ça les magapé. Donc, ok, qu'on vend na botobi non tout ça non bilan. Il y a alliance auto sali pendant 2 ans ou une année. Ils peuvent s'arrêter là, ceux qui vont trouver que nos bases vont évoluer, cela n'empêche pas que nous soyons contractés ailleurs, mais simplement, et l'autre chose, c'est que base à la nabo sembo na kati na bango, base à la nabo sembo na kati na bango, parce que tout qui cause la kate que nous na manipulation, n'engue bango base comme ma biso lelo, parce que biso to golobawa, toi na baninga o na bande kovan nanda, ne fiskata eteni ya lipa o ya pamba ya kutani na ngote. Okomona boyeke na nzungu leo na ba famille baza ko lia tamususu moi ça comme moko ya loso pour une famille de 4-5 personnes. Est-ce que wana ko kiko za la préoccupation ba politicien te préoccupation na bango ezalaka toujours pouvoir pour le pouvoir pour le pouvoir ndeko baati un professeur qui n'est plus à présenter Un ancien de la société civile. Un ancien de la société civile, son expérience n'est plus à démontrer. Est-ce que Nenen Koulou également, pourquoi devons-nous arriver là? Ils ont saisi la Cour constitutionnelle, selon ce que tu as et a statué que FDCA et ça quoi appartenir et pas négobati. S'il y a des mécanismes internes, oh bah yebi kezana contribution intellectuelle à Nenon Koulou quelque part, ou soit il y a quelque chose, c'est toujours à la justice d'établir, de les départager, afin que vérité et ça l'a toujours prôné toujours par le réalisme et non tout juste pour la manipulation. Et là qu'on a déploré et ça lit manipulation. Donc on a la même famille moi je soutiens X, l'autre soutient Y. Mais ces X et Y n'apportent rien dans nos familles. Il n'y a que moi et mon frère Netoza Boeso qui a bimi, a mis moi Libanga, a zongi nango, papier moi 200 francs. Il y a que qu'on a bimi moi mon piquois pour nous, n'a pas quoi. Mais politiciens, Erwana biso toza ko soutenir raison manipuler biso. Erwana yazate. Il faut batailler la biso pena anglais wana. Toza la kaka. Bango professeur Bahati avec cursus moko soutenir et puis solide. Hein? Background otoko lobate. Mais nini yango kokoma na ba spectacle ya boy. Ce qui a décidé à rallier cash en de faveur ya Vital Kamerhe. Mais tozo loba que no bako koma na mi-chemin. Basali évaluation à mi-chemin. Ce qui est nani esengite ba marcher. Ba marcher té. Ce qui est ba continuer et ba continuer. Ba reprocher INC nanini. To INC azako reprocher IDPS nanini. Est-ce qu'il y a déjà des cas flagrants au esengi que non ba kabwana. Détournement mbongo Congo. Sans journée. Humiliation. Oui. Humiliation na IDPS na humiliation na point nini. Humiliation moi mboka Vital Kamerhe asal te ba binanga mama Margot biso to kabwane parce que ki biso soni akinde ko isa mokonza mboka moi mboka Vital Kamerhe azaki hypocrite ay ko isa mokonza mboka azui ba million mboka biso peuple na ba combattant to zaka kabo yango il faut ka to kabwana ka coalition waka. Madame biso tozali peuple africain. Résolution, il y a pas de problème, na biso tozaka toujours ba benga ezaka na arbre à palabre et si ka batu ba vandaka ba sololaka batu wana ndeo bazako kotisa mwa songi epa ya mokonzi ya mboka. Mokonzi ya mboka aleki batu wana ya songi bango nyonso azomona koleka bango yango a décidé ye moko mokonzi ya mboka alobi justice à établir dans culpabilité et ça te kendo to kenda ba précipitation to kende oh na ba présomption bonabo biso
ngai nde nazabwe personnellement nakozela avant il y a condamné le directeur à cabinet à Mokonzi Mboka, justice à établir culpabilité na yé et que ce qui culpabilité n'est établi à la puni selon la rigueur de la loi. Mais ce qui a causé la quitté, mais qu'il soit quitté aussi dans de bonnes conditions. Le roman peut qu'on appelle moi soigner moqué. Moi, on va faire quand même sur la papier et pas Nanini Kuna et pas Zouzi le 25 mai. Et qui au nom du chef de l'État. Je fais son nom du chef de l'État. Vous voyez pas qu'il y a un nom. Est-ce que le tribunal aussi a zappé un moyen qui peut interpeller le chef de l'État? Toto Zedera, le seul cour, la cour constitutionnelle qui peut interpeller les chefs de l'État. Madame. Émission est un rôle pédagogique, c'est-à-dire esungapé baye oyo moi koyeba ya muke et zana bango muto ya zana moi koyeba abakisape moi lumière na bisika ya batuana lelo ndeto fandi boye nani yango ayebite que un directeur de cabinet il agit au nom et pour le compte ya Mokonzi Mboka. Est-ce qu'il faudrait-il encore le rappeler? C'est la président Makambu, caméra Moïbi, caméra boye. Faudra-t-il encore rappeler aux gens que le directeur de cabinet n'agit pas seul, il agit au nom et pour le compte chef de l'État. Maintenant, si la justice l'a mis sous accusation, c'est-à-dire en a besoin d'établir là où lui, Kamere, a agi tant qu'individu, et là où il a agi au nom et pour le compte chef de l'État. Et là, il faut établir un distinguo entre les deux. Là où M. Kamere a agi comme Yemoko individu, et là où il a agi au nom et pour le compte du chef de l'État, c'est la justice qui va devoir établir, donc qui va devoir apporter la lumière. Na procès au Yesus à l'établir. Yango tozoloba. Ce qui moi na mboka Kamere, Yemoko na mayele na ye sans que azala investi na pouvoir à Mokonzi Mboka. Azala makambo oye asalaki ya mabe justice. Et l'andelaye peut punir yé selon la prescription sur la loi au Ezali. Mais ce qui est donc le chantage, oh, na comme justice yé mo ba ko établir. Mais ce qui n'est pas Kamere de l'autre côté, et ça que justice a tali. Oh, mais awa, tout le monde place au nego Kamere à ça l'autre côté. Ce quoi quitter et que ça la paix justice na mboka et que servir batou et rôle d'abord la justice na mboka Ezali nini. Et ça, la paix sociale, c'est pour seulement établir la paix sociale et la quiétude du peuple. Rien que ça, on est souci de ça. Covid-19, tout le monde, docteur Jérôme Aya, qui a toqué un aéroport, a tenu l'invitation à Yé. Qu'est-ce qui manque, docteur Jérôme Akoutana, docteur Mouyembe? Docteur Mouyembe, depuis docteur Jérôme Aya, Bakoutani n'a été. Tout le monde, Mokonzi Mboka, na conseil de ministre, les Kanaki vendredi passé, à 5 ici, il y a moyen, fongola, bar, restaurant, nini. Est-ce que Papa Freddy, qu'on appelle ministre à santé, docteur Eteni Longondo, à Kobato, comme déjà plus de 3000, ceux qui 64 cas. Parce qu'au confinement, le 10 mars, le 10 juin, ça 3 mois. Dépistage en opeto comme on a été à test la Covid-19, tout le monde balobi était basali ni kuna na stade des martyrs. Avant que ne kuna okende basalo test il faut ko benga. Boso mutakufi na ndaku siko to sa ndenye ni. Ah comme cash ne soko la tité 5000 francs. Si quoi atayo moko. Mboka na biso ekende na double vitesse. Ekende na double vitesse, c'est-à-dire Oyo lingi esalema. Oyo lingi te esalema pété. Parce que dans la vie d'une nation, c'est pas seulement un seul mandat qui résout tous les problèmes de la nation. Non. C'est-à-dire, oyo akoya kosala ndamunaye, oyo akoya kosala. Mais faudrait-il encore une opportunité? Voilà l'opportunité de la Covid-19 ekobima. C'est une pandémie non seulement congolais et congolaise, mais c'est une pandémie mondiale qui a toutes ses couleurs, oh et ça partout. Mais vraiment, il faut tout résoudre avec délicatesse. Bon, les lois scientifiques, tout le monde a kibin et paï, chinois et paï, italien et paï, bazoluka ba molécule pour nanini koluka kobikisa
ba population oyo baza na bokono wana mais lelo ndeko na biso ayaki mokonzi ya mboka tomuni atindi jet spécial s'il vous plaît toza na information que monsieur azala ikutu ata na passeport congolais te mais ba pesi passeport diplomatique na raison et pour cause il y a recherche il y a ba solution il y a pandémie parce que mokonzi ya mboka so tindi nani wana jet kolongwa Congo tie koma na bamboko ekendaki bambongo ebele ayewa mutu asala musala o esengeli o musala o obengiselaki ete souci na biso ezali ndeko soki aza na ba molécule na ye wana na pona COVID-19 aya nango biso to mela ezala disponible soki ezana bato misusu bazana mayele ya koluka ba molécule mususu à l'occurrence ndeko Muyembe oyo koyeba ndeko Jérôme aye na molécule na ye ndeto yoki soki akoki ko disponible biso kisi aye nango soki papa Muyembe pe oyo expérience na ye na ba recherche biomédicale wana eza susu a démontrer te azanango apesi to ka ipende konvango epa iboye ayaki pe na moi boyebi na ye kasi ba développer ba mayele wana to za pe na ndeko moko soki manadiar ayaki pe na oyo ye molécule soki nyonso wana ezali ba déconfiner biso comme ça to vivre pe ba déconfiner biso to vivre nango kaka to comme ne to sana ba malaria parce que kisi ekozala nango ya ndeko Muyembe ezali ya ndeko Munyangi ezali ndeko nani ezali to banda komelaka na biso yango soki bakangi obo yeka na hôpital ba soignant normalement comme toute autre maladie parce qu'il y a tout ça saigné à blanc parce que rien ne marche. Est-ce que le ministre de la santé a vraiment compétent na poste ba pesi? La compétence, selon le droit administratif, la compétence est d'attribution. Du fait que Azam ministre. Un docteur aussi. Comme Azam ministre. Donc, c'est-à-dire, bateau yoba étudier qui, background naie, ba réaliser qui que non, il est apte pour Asala. Mais être ministre, cela ne revient pas à dire que non, il faut l'appeler communicateur ou communicologue. Oyo Azam mener politique. Sanitaire o ezali ya mboka na biso bon makamona tozo kezo pesa pe pasi est-ce que ezana famille oyo bazana ba preuve ya makamona nga personnellement na za convaincu te nga personnellement na convaincu te ke ba ko somba ka bibembe malgré passion tozana ngo ya COVID-19 na yebiso oke na pavillon na mama e mwana okokuta ezana ba bibembe o eza ya ba indition oyo ba famille bazana makoki ya kozwa yango te l'État est moko akundaka mais ce qui l'État azana bibembe ya kundaka ye moko pona ni nte oki kozwa bibembe wana o eza abandonné na ba famille lelo tia bango ke bakufi na coronavirus. Est-ce qu'il faut seulement somba? En tout cas moi je ne suis pas d'avis de ceux là qui pensent que non bibembe et sombama. Je ne suis pas d'avis parce que les loboyé soyons sérieux parce que tokoko ke mboka na biso toteka image ya mboka na biso pe na babuzo ba pe belé na niveau onati. Na mama ye mwana soko okei okokuta na morgue et ils ont ba corps eux vendu plus de 3 semaines bazate oyo bazana makoki kokunda ngote l'état ye moko azwaka ba na ba moyen na yake kunda. Est-ce que l'état koki ko sangisa bibembe wana te o ba famille bazana ngo avant que le kunda bango ndenga kundaka na ba fausse commune a déclaré bango na COVID-19. En tout cas moi je ne suis pas de cet avis. Je ne suis pas vraiment de cet avis to encourager ba konzamboka na o place ba moni ke mesure zo simbate ndenge batie nani wana ya dépistage na stade en tout cas ba multiplier yango ezalata 4-5 na ville ya Kinshasa pour te permettre biso et puis mentalité na biso pe population to kendega na niveau ya ko détester yango te mais to sala na moi courage wana ya ko kende na tandi pe loboko soki ezande loboko nde bazo benda na éviter soki ezana zolo o permettre pe ba bendi yango soko zana ngo ba tie pe en quarantaine aux pe traitement parce que to ko mona na bitando bike bato ba ko mobima ke no ngana zaki na corona mais tala na bikilelo tozo landa bango ba haute personnalité na ko ki ko citer ba ko mona bango te hein soki ko permettre ngana citer comme mutu moko na monie na chaîne moko à télévision à l'occurrence o yazala ki PDG ya Onatra ndeko Kimbembe Mazunga na landi ye na télévision ye moko azolo bakeno azalaki na corona mais ye wana biki abi moi sina mtu azwaki na jipa ke tika ye malade mais ye wana biki aleki na télévision soki lobiko ezali to banga nini mais baba kisande bakisi ezala et puis méthode oyo nga kashine na ngango et pas iboye moi
bouteille moulangna désinfectant ezali tozo continuer nango ko sokolaka maboko ko tambulaka na bakashine comme ça to continuer ni économie d'abord en mboka ezala un peu relancer et permettre quand même to lukato vivre. Merci beaucoup Nasa Congo France Nezaki Papa Freddy Lomande numéro à contact pour nous soyez contacter yo na bomba to na pesa oh banga bon biso toza na couleur politique té biso to na couleur to biso na couleur politique té oyo tozoloba eza juste pour une éclosion ya mboka na biso Congo parce que ce que nous avons ensemble nous tous c'est le Congo en dehors du Congo to na eloko mususu té et to kiko salaka na mo ba suggestion na ba point de vue o so ki ezali to pesi to kabola moi ndambo nga na za nango na place na yebité ndeko na mususu aleki ayeko bakisa oyo nga na yebité hein ayeko oyo na oyo donc ayeko bakisa oyo nga na yebité numéro à contact. Bon, est-ce public, est-ce que tu as permis de passer un numéro de téléphone? Bon, tu as 081, tu as plus 243, 81, 22, 17, 040. Sotoko, Zongelango, sous plus 243, 81, 22, 17, 040. Wana Ezali, numéro Nabiso. Merci beaucoup Nasa Congo France Ezaki moi mboka Papa Freddy Lomande oyo to meki ko solanael lelo vraiment merci beaucoup à Rodrigue Mosabu ya Rose Mosabu boutique Tukine de Bruxelles kuna kota Isère na kota métro Isère merci à présent Chikito Mochachino merci beaucoup à Gisèle Tati à Prince Giclo Winner ya Imetati merci à Bijou Tati pourquoi pas Papi Maïbelang Empire Basket Papi Batia de Bonhomme Lisanga mon vieux méthode de Moulenda notre jour reviendra pourquoi pas merci Nabao Bolandaka Congo France merci à Onésime Nassima Caméra merci à Christian Touré Kenzo Bambote Bepa Maman Bibishnoka Michonoka Évangéliste Guillaume Massibou Bambote Nayo pourquoi pas na moi na mboka Didier Masueka depuis États-Unis d'Amérique président Pacheco Munyanga le roi de Michigan Bambote no Bambote Belé pa bande kona biso ya ba noir américain aux États-Unis d'Amérique toza de cœur Nabino ngala neto kuteni balasima ciao Congo France Ekara Moulaï France.com site ya Kolo Masola Danger Masola Kitoko Congo France.com